Papa Eric, biso a biso bata faz favor. Ta falala português. Oh, po ya ali mwana ya mama nganda Monique na Luanda. Okay. Azangola. Ya faz favor. Wana ali makamba vie na bibi. Vie privée. Tikango ganjango kuna. Libalo ebalani tina commune. Esuka commune ndesa musala. Ato yebisi bato bakopesa bino solution ya kaka panza. Bacheki pe moloko babi bamsu bacheli mbongo bamsu bazotinda ekotinda ka ekoma nango pe bongo ya makambo yango. Kasi bayepa na ngati batinda ngai baya kotunda ngai malombo tosikondi nini mobali no libo bakozwa réponse te mbongo yango eyaka kaka na bato bakopona non kotikaka koya kobimisaka vie na biso batise libanda tobalaka ntina bacommune eyali contrat soki esimbi so esimbi te kumisa nzala bale ezala nini contrat kasi théâtre il faut yeba kotosa bakulu to yo okuti théâtre soko omoni moto bakobenge président yo mpe tosa ye mpo soko omesana mpe komanke baprésident ya bato mso éducation otaka de base esika moko okomona avenir tokovandaka mpo bamona te malombo tokoleka na télévision président esobe afutaka bana président esobe afutaka bato salaire pene ezako salaire eyaka ntango ya bandi bato bamoni ntango sikoyo so ekomi na yo basamba président eladi azaka boye mpo na nini azaka boye apesi mama sila mbote collègue na ngai makasi. Merci beaucoup na bandeko nyonso bazwili bakwa kolanda biso moko lelo. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso bolandaka biso na Clé Média Télévision, surtout na bandeko pe basabone nalobaki télévision oyo eza télévision ya tonton Irano. Na bandeko baebite bokota ebele beta lisona ndeko tonton Irano eli bino télévision kitoko na kombo ya Clé Média Télévision. Bokomona photo na ngeza wana ne kama mongo kendaka. Surtout beaucoup plus tolobaki casquette na biso ezali ko soutenir ndeko na biso Sila Bisalu ainsi que théâtre na biso ya Congo. Yango penza tozopesa merci mingi na ba diaspora ne bosepeli na télévision oyo surtout pe mingi na bato bakopia biso conseil bolobi awa bengere ezala te bensalité ezala te topesa conseil toya na baactualité vraiment ya solo. Yango moko alelo tomemeli bino Mama Lomboto artiste comédienne na mboka na biso en tout cas boyebi banda kala to meko solola parce que toujours une nouvelle qui a commis na Lisboa Fondation où il y a président la Esobe. Merci pe na famille Babakouk boyali ebele neka bo soutenir biso président je suis ngondi na Canada maman Katikanik maman Zozona Inde sans oublier maman Elimbizi hymne national ba bon séjour pe na mam Cécile au Capi to consommer kaka ma Monique premier épisode déjà ngwana bomoni ndenge sali tapage na yango bato ebele base déconfiné na film wana bazaki na bandaku bamekipe koya kocha makelele c'est comme si corona kotelaki bango bandaku katika bango basakana po bazaka bana. Merci beaucoup tozana maman Lina Lomboto topesi mbote. Bonjour maman Lina. Bonjour papa Irano. Boni mami kolo Lina ngai na sanjete na fanda fayi na yo yinga no makelele te yinga pe polémique te yango zakanoka soin kofanda nye yaka boyuma te mokili oyo yali ya nzambe soki loba na yo boloba boseka bosepela nde soki mbonde tobuki lisano na bino ekosila wana eza dage ya kimokolo soki likambo yali elobamaka pamba te non yali question ya ndenge olobi ofanda no na se ya nzete ngai nayaka théâtre soki babengi ngai ya kojoue nake na joue soki mpe balobi na ngai ya Malomboto boni soki mpe babengi te nafandi na ngati yali bongo mais likambo yango nga moko mpe na remarke yango ozojoue no bafilme nzonzi depo ntango oloya mais na ndenge mpenza vitesse ezokende nde tomona bandeko no mosusu mpe bayota bangola baya yayo ezozala mpenza bongo te eza di ya kwa olingi na kopesa couleur moko te na ndeko moko boye ya théâtre mpo lelo ekoma bongo ya soki oza moto aboyeboye te moye batiao mingi na bafilme eza te kozala netre na yo nde moto ezosala bongo to eza nini te eloko na eloko yali na ntango nango biso tozeyaka ntango ya nzambe ntango tosala basuccès na mboka oyo
bato mpe baosala na momo basalaka te eyali ngonga na bango tobetela bango kaka maboko tokaa mpe tokufi nano te panie wana ezosikire kaka mokolo mpenza bakojongisa lisusu maalomboto lisusu kaka na ta ya succès ya bangulu bamadami ngonga nango eyali yango eyali mama lomboto esako ndenge nini lelo oyo soki ozomaintenir na théâtre mpo babi théâtre eza nango na lifuti te bandeko ebeye bazolela surtout bozokufa pauvre yo ndenge ozomaintenir kaka na mosala théâtre ti lelo esako ndeni te question wana eyaka question ya kala neti mosala théâtre ça va parce que tokomona bandeko mosusu bakozwa bato bakokimema bango bampoto mosala théâtre bamosusu bakobengisa mpe baninga bakosoutenir bango kofutela bango bandako yali mosala théâtre baosomba mpe bamapango makambo minene mpe kosalema baosoutenir baofele baofeline kaka na mosala théâtre wana question wana otuninga wana ya kala mosala théâtre eyaki kaka neti biso na époque na biso bato babandaki kobénéficie mingi bango moko mpenza baluder nde pour le moment biso nyonso panie kaka lipe ezokotakota donc tolongola dage wana kolobaki théâtre ya na mbongo te tozosouffrir mosala moko boye nde tomona pa masasi alobaki yango na kotanga nkombo mpo tomonaki na miso mo alobi vraiment ke ntina age oyo nakomi naza ata na lopango te tozokufa pauvre toza na eloko te donc yo ozocontredire pa masasi na eloko wana alobaki pa masasi soki alobaki na eloko wana eyali mpona gouvernement na biso ya Kinshasa reconnaître bacomédien ocomprendre mpo tomonaka mpe na banigéria gouvernement na bango ekosoutenir bango pourquoi biso te e alobi na sens wana donc soutenir bango kotia mwa coup de pouce quoi na sens wana vraiment toza na mama lomboto tozorapele na bandeko bakuti biso boyeba ete toza na mama lomboto mikolo eleki nazwaka ona interview moko lobaki boza na groupe na bino ya les anciens des groupes sans souci bosali groupe moko boya sika oyo bopesaki président comme Omar Kabongo que j'ai salué aussi akumba bino mais lelo nini motivé yo kota na kati ya lisbo tant que boza pe na groupe musu bosali nazoyeba te nini okoloba na bato lelo bameko comprendre vraiment nakoloba na bafandi na ngai napesi na DG mwasi ya papa beya napesi ye mbote bisika bakolanda émission oyo atunanga mpe question wana ngai nayebisa ye mama lomboto akoma indépendant parce que moto nyonso alingi abenga nga nakosala neti président te président papa Ladie Sobe napesi ye mbote mes condoléances président parce que penda azoki président abengaka ngai na tourné ata nde na bandaki koya depuis Angola na ye boye malomboto soka malomboto yaka kotourné ntango mpe amoni nga nakomi nazongi ako ayebisi nga bi okotravaille na groupe ndenge abi te groupe pour le moment naali nango te nakoma indépendant malomboto bongo groupe na bino abomari bosalaki wana yali groupe président Omar aza groupe na ye Flor Bango aza groupe na ye Mirmo aza groupe na ye Dudu Soup aza groupe na ye wana ezaka groupe oyo bana oyo bautaki epa papa sans souci wana yali groupe ya mutu te eyali ya biso nyonso mpo boyebaka référence te bana papa sans souci basangana sikoyo ya ndenge te neti papa eza groupe oyo moto azodirige baninga te eza likambo ke tosangani soki filme ezali tosali oyo kotia filme atie na sansi wana ezalaki te ke botie président lokola Omari ye nda kumba bino akamba bino lokola bana na ye donc na sansi wana te ozolobela te bino bajournaliste boyaka mingi babata polémique président omoni esika bato bafandi ata na kati ya ndako papa ali maître mama ali maîtresse bana mpe mwana liboso tokoki koloba ko ya sous directeur oyo kuna discipline engi eloba bongo lokola biso nyonso tosangana biso moko na makanisi ya biso moko tozwi Omar nde totie ye président Omar akamba biso kokamba ndenge ni so biso nyonso bademokalinga mwa désordre koyala tosala comité directeur neti nga boye nayali social nayali conseillère
nga moko mutu moko na ali na deux rôles c'est comme ça po ordre moko eyala na ndenge te ya polémique te ye président to aloba akamba te biso nde ye kuta boyaka biso nde tolali tolamuki tobi te eloko mpo totambwisa tosa komite yango mpe tozwi likanisi ya kotombola ye liboso akamba biso eloko ekamwisa biso tandis ke bato ebele baza wana badudu supu baza wana bapapa jier manzete bazali bino boponaka omar botala nini ye naza na mwa lochocho yaka mutu ne eza lisasi te botalaki nini yango kasi te moi par rapport nayebi te ndenge ka bato balobi papa irano ntango mutu nyonso akolandanga akomona te responsable moko akosa émission ocomprendre c'est que nakodépendre na ndenge nanga dudu supe aodépendre na ndenge na ye papa omar na ndenge na ye fleur bangu ali napesi mobali ne papa dadi na mikili ya poto mbote bali bamima bali baresponsable bavivie bato bali ebele baresponsable tozwi nde likanisi te boyebaka papa sans souci abotaki bana bakoli c'est tout mais nalandaki mwa maloba ya mama aziza nasalaki ne mpe mo émission abaki c'est comme si y aura du désordre moto nyonso alingi asalaki ye tout ça yango ye amibendaki aboyaki na yo kokota likambo wana topesi raison mpo lelo mpe tomoni neti napesi collègue na ngai mama aziza senga mbote tokutana nanu te tokutana na ye te ye nde asalaki effort atindela nga maloba nde eza président omar eza bato nyonso tosangana ata na liwa pute tomona ye te tozwaka likanisi wana ya kosala groupe eyaki na matanga ya président poudre ye mpe oko ayaki te to asosaki mpe te obengaki ye nde amonaki il y aura du désordre par rapport polémique na ndimi te akoki koloba mais émission ezali nakosenga na régie alobaki mpenza bongo problème eyali te atunaki mpe mituna ezalaki problème eyali te kaka esika balomboto bayali esekimi ekozala lomboto ndaka liboma okobimisanga liboma na bafani nanga bayebi maa lomboto ayaka du mwasi moko na mitia kombo ndunda bitekuteku mwasi po alingaka bapolémike te bujoba nde olingaka te boni bujoba nde nalingaka te bojoba te me na lisboy nayebi te kuna tokota no lisolongo ya lisboy est-ce que eza facile yo gérer bato parce que baleki mpe baza mwa mingi lisboy fondation félicitations à président la DSOB toremarkaka mwa politesse ezali et puis bazalaka na mwa linie na bango moko boye toyebi bagroupe na groupe ndenge ezalaka soki otali bamisho bozo otali basamba otali bato ebele mpe ya sono mpiko onire bapolémike ndenge na bakombo na bango ezalaka mpenza te nayebi te bamama ome bango tu ozosantiki ndeti mwa linie moko boye vis-à-vis bamama yida po bon problème eyali nini mama lomboto ali mama oyo akola epa papa na mama c'est-à-dire papa sans souci papa moko azalaki exemplaire azalaki papa moko alingaki polémique te azalaki papa moko mpo ya yebisa biso apesa biso notion moko boyabi théâtre eyali okoa société bato bamonaka mosala bozoba econcerne bango nde mpo na ngai yali mosala nakoya mpo na joue eyali ndenge moko na paster yaka koteya bato na église ngai nazwi ta ya koteya bato na itando iket télévision to internet ndenge bakolanda biso eyali te nayalaka bozoba nao eza bongo te mpo papa sans souci ayebisa biso théâtre il faut droit de nese eyaka théâtre il faut yeba kotosa bakulu to yo okuti théâtre soki omoni moto bakobenge président yo mpe tosa ye mpo soki omesana mpe komanke baprésident ya bato biso éducation otaka de base biso siko okomona papa sasu azalaki exemple okomona mokonzi ya mboka bakobenga so ayaki papa moko ayaki bongo barespect wana akomilite nango te nde abandaki komilite parce que nzakomba ye moko ayebi ya mais akotana likambo olobi mama lomboto te na question etuni ngai ya groupe ya papa la DSOB amonaki ngai nabandaki kokende kuna kokende kotourne ndayebisi nga bima lomboto loko okomi awa
olobi okotravaille esika moko te yaka tosangana ye moko atunga na loboko apresente ngai mpa bandeko eza teke yo ndoki ndobeta porte mpo baimage etikalaka toloba lobi teke te nga moko nde nayaka ono ye nde moto abengaki yo makambo ngo nakoloba soki nalobi te nga moko nakendeki kobeta porte te na ndenge bino bajournaliste eza polémique te ezaka makambo oyo ozoloba pape rane écoute opesi yali palo lepa na nga soki nalobi te bo na répondre te ngai moko te ye bino bokoluka bosala yango polémique te mama lomboto alobi non napesaki respect ye mpe apesaka nga respect makasi omoni babiloko polémique na neti epa papa aladi esobe tosala théâtre tokuta bango na art totikala koyoka ya yali moto ya polémique te ekozala mpasi soki moto aluki atitoye ye ce n'est pas bien tokomona te moto abanda théâtre wapi éducation yali ndenge c'est comme ça ali papa moko président esobe nakanisa azoker imagine moto atiki voyage na ye oyo bakendeki baspectacle na mosala na poto bandundu te kikwiti te bandaka te nde poto ajongi à cause ya papa Piko donc ozonga na ye awa eza cause ya liwa ya ndeko Piko akati batourne bazali akati mpenza akati andimi te mpo omoni neti na minute oyo président aladi esobe eyali oyo ko alisu moko etoboki atikali na lisu moko parce que omona toyali ebele soki mokolo nzambe akosunga okende kuna ozwa image bato bayaka ebele nde azwi papa Piko atie ye molandi na ye c'est-à-dire apesaki ye amonaki capacité oyo ayaki nango yali te capacité c'est-à-dire te bato nyonso bayaka wana bazangi capacité te nde confiance te soki nga nayali te yokambaka bana nde totalaka pour le moment nzambe arécupere molimo na ye echoke moto nyonso parce que biso nyonso batiste mosusu réputation na bango eyaka mabe nde ya papa Piko impeccable vraiment asa exemple na société surtout na mosala théâtre nulle part toyoka président pardon acteur na biso Piko azala na baproblème na bato en tout cas ezosala mpasi likambo yango mais lisolo ngo toyoki esalamaki na répétition ezalaki en pleine répétition maladi nde ndenge akweyelaki soki azoki crise ezalaki ndeni yo ozalaki te jour yango bon mokolo yango ngai nayaka te contre temps eyaki mardi ya ye comme d'habitude ndenge ayaka liboso tobandaka na baphysique baexpression basisi bapesaka biso mwa minute 20 minutes ya kolia ye mpe ndeko na biso mosantu ayaki mwa letali mpe akóma mosika kozonga kaka akómi wana biso nde toyaka na respect tozwaka epa président aladi esobe il faut kende mpa bakonzi ake koyebisa te chef olimbisanga ndenge nayaki rete mpo nakóma mosika bambuteyage ya kongo yo moko oyebi ntango kaka koloba na eboye asanti choc mpasi na motema abandi nakende nsima wana nakomema boye mpo moto akobetela bino histoire yango mpenza yali mosantu omoni mpo oya misusu nakozangisa i to nakobakisa o ayoki bongo nafanda nakende nsima motu kaka mbala moko te tomeme na lopitalo yali pembeni balukaka babengaka mpe madami na ye ti ayaka na ndenge ayaki akómi liwa ndeko na biso ebandaki bongo ola en tout cas ezalaki nde bongo eza mpasi en tout cas baversion mpe ya baluku te ezobima mwa mingi oyo te boye na boye bon biso tokolanda version oyo baversion ezaka ebele yo ebiti eka ndenge akufi biso yali lokola kongo mobimbe yakokola héritage moto akoki kokufa volonté ya nzambe te kaka babomaki ye kaka asalaki boye nde lokola tokotambola boye omona moto soki akómi na Europe eloko ya liboso nde bamemaki ye na l'hôpital baexamine ye mpo bakuta anomali nini parce que abangungi omona ndindi boye okolia bayamati ntango okolia yali microbe yali bongo vraiment likambo ngo ezosala mpasi me motu ye mpenza oyo ezoderange mitema ya bandeko eza bainjure oyo esalami na ngambo ya ndeko lite ya kanda kotitoye bino kokritike ke non ladi esobe akimi na poto mpona kozanga mbongo ya kokunda Piko makambo ebele ebele elobami na réseaux sociaux
bozana kanda makasi talanda émission musu samba tomboki abe robeta ye boye na boye ezokende ezozonga nayebi te koyoka badiri ya lite ya kanda yo antake mama okoloba nini eza critique na ndenge mabe to eza sentiment to eza neti ni eloko tanke mama lomboto nalobaki awa mutu na mutu ayaka na ndenge na ye neti mama lomboto tobandi mwa mosala yango bandano na tweet tozwi mwa temps yo yoka na leka na télévision na titoye président ya moto ti mokili kokufa na kotika kosala yango te mpo na biso nyonso wi toyebi piko molimo nde pema na kimia nde mutu ntango azwi mutu apesi ye confiance piko ayaki mutu amayele atanga na yese bana yese mpe bakolela neti batanti jose bokanda na kati yese bakolela bayali na matanga mpo atanga kuna sikoyo piko président esobe apesi ye confiance akangaki ye kaka te soki amonaki te aza koavanse te akokaki mpe kolongwa nde loko alongwaka te atikala kochange groupe te seki abandaki mpe koprofite mpo biso na arte na biso kokende esika moko okomona avenir tokovandaka mpo bamono te malombo tokoleka na télévision président esobe afutaka bana président esobe afutaka bato salaire pene ezako salaire eyaka sikoyo soki nayebi nao te na groupe moko boye bakofuta bato baleki na kamera na mesa kingani yaka kozwa mbongo eyaka te biloko na nyonso esalemaka kaka na coulisse sikoyo ndeko na biso ngai nalingi te pondoka aya koloba te eza nango ekobomba te eza likambo bato tu bazotomboka ndeko na ngai nalingaki makasi lite ya kanda aza bandeko bakuti biso na art akuti mpe président esobe wana na art nalandaki émission nde moko akokumisa elongi ya kala ye mutu ameme na monde ya art soki elongi ya kala so akutani na président esobe abenge bonjour président ya respect sikoyo yo ntango moto amemi yo akopesa moto wana respect yo mpe profite c'est comme ça nde bon nayebi te misusu kotala ekolo oyo auti le bon samaritain oyo ya pasteur de la foi akozala exemple ya boye te parce nayokaki olobela oyo moko ezo parmi baéducation ya malamu bazo parceke oyo eye azosala oyo eza éducation nini toloba nayebi te omoni akokaki misusu mpe par exemple ayokaki remarke moko boye apusa pembe na président papa ta likambo nayoki boye naleka neti biso bien sûr nakoki mpe kosika lite ya kanda olobi na président na ngai boye yo boye nakosala yango te ata ye aleki azongisa réponse nakosala yango te mpo eyali éducation na ngai te change nakosala yango te ozalaka kala na groupe sans souci bato bazokima lomboto nachanda ndeni nachanda te nabandaki kofinga kofinga te me kokanga liputa mopanzi ozalaki bajete te nga kuna eyaki te nga natikala kobunda na teyate te kuna eyalaki nde soki oye mosala tanga bapesaki yo discipline na ntango wana ezalaki facile nga natikala kosala alors ya discipline te bando obanga mpo bato ka conseil ndenge président sans souci abandaki kopesa nga respect nga mpe nabandaki kozongisela ye nayaki conseiller ayozaki conseillere na kati ya social eyali wana role na ngai onopia mpe conseil oui euti na yo président mpe omo likambo mosusu mpe eleki boye abengi biso simon foto ngai tofandi wana ayebisi biso etanke baconseiller toconseiller mpe ayoki komona ngai boye te ngai koko moto abokola nga nazalaka na sagesse moko oyo nzambe moto apesanga tosenga mbo otende sagesse fo moto ayaka ti atango oleka na télévision eyali mbeli ya minu mibale matisaka mpe kitisa mo ekokitisa mpo mutu teyate ye pasalaka teyate eyali nde mutu joue mokili endima yo kongo endima yo loko internet mona ti endima eya te mpo ifo ya na komba mutu oloba boye mpo baloba eyali ya solo bongo sikoyo loko aya akabaka te natamboli nano mpenza mingi te na bagroupe ya bato nde ebele ya bato wana bameritaka nelo te neti nga mama monene boye natiki ndako na nga mpo naya na place moko boye bafutaka te président esobe afutaka président esobe akabaka président esobe aliaka na bato président esobe akabela nano ngai mingi nakomi nano ata na groupe te mpo na intérêt te ayebi te biso toyaki bana papa sans souci papa biso akufa totika baofele na baofele ifa kaba
eza bongo na bandeko mpe batika bana bagroupe tobengi bango nyonso baya personnalité ya motu basombaka yango te na dignité eloko na kosenga ndeko na biso président Esobe na ndenge ya droit d'aînesse ata na age akoki mpe koya na mokolo na ye atika makambo wana atika mosala ya théâtre yaka bongo te atika tolingaki mingi ce n'est pas bien président Esobe ali na bana oyo mpe babima ope batomboki samba saute kiti omoi président Esobe na etidiaka ye alingaka bato ndayaka motu moko azalaka ferme mingi soki mpo makambo oyo alobi te ya korépondre te tribunal esala omona te eyali mabe kaka congolais ntango ya bandi bato bamoni ntango sikoso ekomi na oyo basamba président ladi azalaka boye mpo na nini azalaka boye te nde ya koloba te ndeko na biso atika makambo meloni bozoprépare mpo nalandaki jampi oyo aza script na bino abi tozala no mamatanga eleka bongo tosokipe na ye lite yaka bozoprépare ndeti nini bokangisa ye te wana nga nayebi yango te nayebi yango te ya motu yaka eyali conseil te ya ndeko na biso soki akoleka na emission alobaka mpenza makambo wana te mpo ekofundisa na eloko te azobebisa kaka réputation ya alobaki akoya te président Esobe ayali awa ayali awa bato bakokende na réunion mpe mecontribue mpe mpona mama matanga eyali habitude na biso bacomédien ya sala neti yali boye na ali pressé parce que tosisi na biso oza na rendez-vous papa beya na assistance ya mama Nadege nabengaki mama Nadege napesi yo mbote na papa pembe malo mboto bandeko ebele bazolanda biso na Clé Média Télévision bayebiki actualité eza makasi na monde ya internet na ngongo boye eza likambo ya ndeko Bijou la reine oyo asaki kokabwana mobile na ye mais mobile na ye aleki na émission yo poza quand même moto oleki mpe na ndako ya libala ozalaka mpe toujours na ndako ya libala na monde ya théâtre biso tu tomona baprésence ya bato ebele baya na libala na yo koyoka ndenge mobali mpenza se permettre koleka mpona kokritike mwasi oyo bokabwai na ye boye na télévision ekosala ndeti ndenge nini yo mpe oza comédienne omoni na répondre parce que toali na télévision surtout ozalaka mama conseillère opesaka baconseil ya bakoconseille boye omoni biso baartiste toalaka na deux vie ya télévision na vie oyo ya ndako engeloba te te soki makambo yango to likambo ebebi naya nango na monde ya télévision naloba te boye na boye mobali na nga azalaka boye yokanisi nde biso tofandaka na mabala yango baproblème eyaka malombo to pakoka ya biso na ali na problème nde nakoya te naloba na télévision lingi elobani mpo soki motu omoni te makambo ya vie privé na yo okomi kolekisa na télévision seko oyo ali na posa nini bato nyonso basi miso bayeba te yo okomi libre soki otyesi balingi te ata okoki mpe oboma no libala nde ata na nzela bato balingaka bato ka bayali ti bayali biloko wana neti ya ndeko na ngai nakoki korépondre yango te parce que ezali makambo ya vie privé na ye mokolo yo komona elingi so eza privé te aleki deja na écran ngai makambo wana econcerne nga te ok mais conseil okopesa quand même eza lisolo ebetami papa Eric biso na biso bato fâche favor tafalala portugais mpo ya ali mwana ya mama nganda Monique na Lwanda aza ngola ya fâche favor wana yali makambo ya vie na bino vie privée tikango ranjango kuna libalo ebalani tina commune esuka commune nde sa mosala ata oyebisi bato bakopesa bino solution te solution eyakaka epanzana mais so batiaki mpe moloko babi bamisu batieli ye mbongo bamisu bazotinda ye kotinda kaka ekóma nango mpe bongo ya makambo yango kasi bayepa na ngai ti batinda ngai baya kotunda ngai balombo to siko nde nini mobali no yali boye bakozwa réponse te mbongo yango eyaka kaka na bato bakopona non botikaka koya kobimisaka vie na biso batise libanda ya biso batisaka yali neti otuni nga ndeko makambo ya papa lite ya nkanda na makambo ndenge akretiaki président tolepone parce que eyali makambo ya théâtre nde makambo ya vie na ye nakokota te
mpo eyali vie mosusu. Mais ça dérange ndeko bijou, il paraît-il qu'il y a aussi la crise, souci, tension, ndeko toyoki. Bijou la reine toyali na réunion mpo biso na biso bana ya président esobeti toyali bonne santé tovandaki mpe na se papa major toyaki kuna na flati na ye ati lelo azalaka pa esobe alongwa te ata alongwa ayali nani te ndenge oyo olobeli tokanisi azonga lisusu te na ndenge olobeli te bongo ye alongwa kolongwa neti nga bo nalongwa na groupe sans souci te nayaka kaka te wana ozongisa biso nsima malomboto badeba wana tozonga yango te okoma momona mboshilo tokozonga yango te tusa mboshilo ayali na poto napesi ye mboto esika yali mboshilo aza na poto mwana na yo ti mboshilo collègue na ngai président na yo ti te mboshilo président so obi kozala kaka mwana groupe sans se koza mwana mboshilo te papa mboshilo wana yali vi na ye ayali na poto bajour oyo ake kopema nano kuna groupe mutu pasi te wana ifo tuna ye napesi assistance ya mbote esika ekolanda nga université opesi conseil te libre de Kinshasa ILK na 15e oyo batangisaka droit malamu na maître Yvon napesi teza na ntiamba buzitu na Abraham Mitwanga etat américain babebe ya malina buzitu ba gros bisous ndeko na bijou pesi conseil te au bijou ma sœur chérie na pesi au courage tika yesu asala tokutana na matanga esalaka pasi yesu asala kaka motema ya libende te soki libala eyali contrat lokola tobalaka ntina bacommune eyali contrat soki esimbi so esimbi te kumisa nzambe libala ezala nini contrat konta kasi yokanisi sikoyo yo neti yali abo neti avanda leka émission nakende na commune lokola tokómaka ntina bacommune eyali contrat sikoyo soki moto akozwa courage akende kozongisa yango kuna na commune to akende kofunda ti ye komaka oyo basala boye yaka boye contrat ekosila nde lokola nga nayebi te biso la reine ali na libala mpo tomoni nano commune te eyali kaka bino bajournaliste na bato bakopuse bato balekana na bémission totika makambo wana. Merci beaucoup mama Lomboto, mama Lina Lomboto, actrice ya groupe Lisboy Fondation ya président la DSOB boka moite alobi moka salishwa na ye président la dinda benga ki ye ngana beti sete yete mtangendo beta porte mais président la dinde te président la dinda porte ye na benga ke papa leki abenga nga te ava kutu ta abenganga na tuna déjà kuna na ndako na biso po journaliste alingi asala émission oyo polémique président mes condoléances président oza na bana kokipe no irano te. Merci beaucoup à tout le monde tosiki bino parce que nayebi ke koyamba mama Lomboto ya vraiment facilité po azaka mutu makambo ebele les ramon nyonso napesi mbote napesi président papa Eric papi Pinti papa Ladi Omo bo ali ebele papa Chadala napesi papa Braise tozokende lelo aujourd'hui yesu et pas papa Abraham na mama Bibi papa Abraham atika biso tokende kotala mwasi na ye mama Bibi omoni te tala bassociation bongo oyo te les ramo baresponsable eza te bamoziki moko okotama vandela ntieni moto aza te $50 na poche aza te okota kuna soki mpe kaka moto akufi bobosani na mwasi na bana les ramo eyali na papa Thierry na Gine esika bakolanda émission bakobeyaka bongo mpo ya biso ata soki oyali ata ovoyage okotina mbongo toza ensemble po eza bamoziki te ndeko azwili problème moziki ekufi soki ekomi ntango afete moziki ezoi oyo les ramo wana efutelaka na bana baveve mbongo ya minerval neti nga mwana papa pichu ayaka pichu buzitu ayali libana mboka nde okomana ke papa beya mobala mama na dege papa ben angaya okaka Malomboto yo yaka bwende nini okaka vandanya atindi muzika malonga bapia bato bagarantia ndako tenga mpe funa ya okota nabengi mpe babakuki nyonso toyoka totya mopepe awa na leramo napesi mama Sila Mbote collègue na nga olingaki mingi makasi collègue na nga
nalingaki mingi ozoyeba moto aotina papa eriki alika na tv ozoyeba moto aotina papa eriki alika na tv dinana mwasi ya ducel napesi mbote ici pechang napesi fleur bango makopei privé président omar mare ma boza ebele tantine josé nadia lifendo brigele bosekota fortuna ngweli kaxi ngweli noko nanga fredi bosekota mwasi ya mobali ya meje mengi napesi bango mboti napesi bafani nyonso mboti assistance napesi mboti papa sele mobali ya mama ivete na lopori numéro 19 na gambela oyo bayali na chambre frade oyo biloko ebebaka te napesi bango bagros bisou. Merci beaucoup Maman Lomboto. Bino tout besoin a besoin de publicité. Ote toza na besoin soutenir biso tonton Iranuela, la porte est grandement ouverte pour na mutu tout. Contactez biso na plus 243 97 66 22 475 plus 243 97 66 22 475. Kibala maman na Sephora Riti Boto Sylvie Linang mwasi ya papa Rambert maman prophète. L'équipe est étoile Alidor abungisaki mwasi na ye ba condoléances pe tomonaka étoile nani soleil lumière soleil Alidor lekine mobali ti oui soleil aza na ngola ti mes condoléances ti aza awa yaki namonaki na video ya matanga aza awa namonaki Alidor ba condoléances donc namonaki petit bon soleil abengi biso te nde mes condoléances papi rana koki kokosa te en tout cas merci beaucoup botikala toujours branché na Clé Média Télévision tomonani bye bye.